Pardon. Oh. Pardon, bolokwa bolingo leki makala na molunge, iberenga naza kulunate. Seigneur Jésus, nazo comprendre te, cardozo mwamba. À côté Zézagé, avant midi, aloba qui je t'aime après-midi, a changé. Cher ami internet, n'a pas si nombre de bisina bozali, boza en direct à la chaîne Abisso ya télévision. Là, bon, on a la bosso ya gymnase de Paris. Donc, celle oyo, c'était prévu, JB Piana a fait Abisso concert à honorer Bisso le parisien, mais à notre grande surprise, là, les gars étaient là, on a battu à bateau. Même les conférences de presse, oh, et ça a mis les lots, concert est ça à Paris. Conférence, et les gars est ça à Paris, na producteur, na presse à Paris. Conférence et ça jamais na Kinshasa parce que concert est à 100 €. 100 € c'est beaucoup. 100 € c'est beaucoup. 100 € est une journée à travail. Il y a bateau à la mikanda na poto. Journée mobimba à travail, il y a mouton à la mikanda na poto. Alors quelqu'un qui prend son salaire journalier à se permettre, il y a reçu un billet à garder en haut depuis le 31. Donc depuis l'année passée. Depuis l'année passée, au billet où son maman qui a gardé un repos dans le papa chéri. Pour comprendre qu'il y a eu des circonstances, où Salama qui est premier voyage, elle a annulé. Bon, ma cambo est commis, liwa à Séguin, liwa à Zulema, liwa à Moulanaye. Donc voilà. Supposons Moulanaye, liwa est là, pour comprendre qu'il y a Azamutu. Alors, on ne mélange pas la famille et le business. Business et aussi la business. Parce que les lots, 200 €. Donc, salaire, il y a 2 jours. Salaire journalier, il y a 2 jours. Mouta se permettre, parce qu'on va bien à Bango, bazu ba hôtel, bah qui me soit une semaine avant, me soit 2 semaines avant, va passer ba week-end à Bango à Souka, 2 à Liboso, un concert, et concert est annulé, même pas un mot, non. Papa chéri, non, Vital Caméra, les pacificateurs. Non, Vital Caméra. Pour cela, pour la Vital Caméra, était papa chéri, quand on a le salle Maribel Boy. Mais on a toqué de Amabé. Toqué de Amabé. Roki Massamba, a-t-il bon depuis Angola? Depuis Angola, Roki Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola. A-t-il bon? Djibril Biyaki, a-t-il bon, on va se voir habiller. Zilanga Toussaint. A son billet na misu na ngaya en ligne. Nana 6 billets na abo, nana 6 billets pour 6 personnes. 600 €. Et na batou salaire mensuel na bango na France, et là 600 €. Mais batou na babité pour na bolingo, pour l'amour, pour l'affection, pour la considération, habitant d'embosso bela biso ba billet. Skoto ke na onengeni papa chéri. Bon c'est la biso conférence de presse na Kinshasa. On ne refuse pas notre pays. On ne refuse pas notre pays, mais concert est à Paris. Bisonne va pas dire à Paris, bisonne te retransmettre un message. Et non, message est où takuna et yabou. Alors, la raison c'est quoi? Tout le monde dit moutakoufita. Tout le monde dit moutakoufité. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. On se retrouve au Lobaning. Tolobaning. Donc, on sélectionne après 10 ans. Nous remettons l'élection concert appel des matchs. Soit bien la biso oyo. Pour tout le monde, on a une Kinshasa sur mes billets. Nous avons acheté $100 derrière sur mes billets. Biso ne a sur mes billets. Salle, guichet fermé. Là, tout le monde. Spectacle de JB Piana, le 10 mai pour aujourd'hui, 18 h, annulé. Salle, moi, tu réclame ma billet exacté. Hein? Moi, tu réclame ma billet exacté. Bino ovali bosse la biso conférence de presse sur base de quoi aux conférence de presse et so salama na Kinshasa. En plus si le même jour il y a concert, le même jour il y a concert, ça c'est manque en considération. Tu nous as pas considéré. Eh bazolo ba ke bo travailler na bana kilelo, bo travailler na bato asika. Yo lobité au travailler kaka tala na kombo producteur. Ba divé comme mo ya kala. Ba diversion to ba la photo, to ba parisien. Comment mo ya kala? Comment kala
promotion ya kala émission bandenga kala donc nyonso kala na kala Jimé Piana nini so lingo bo ma carrière na yo moko au moins valoriser to privilégier bato ba musicien carrière la bango o atana na suka wana pour ça bango ba kena bango hein tindika bango ba Jules Kibens bazawana tala ba âge na bango o kili bango atama te hein bango ba rosa la retour à potote bana mikelo rola ba déplique bazola ba musicien bana mikelo rola ba déplique bazola ba musicien aussi le roi déplique écart déplique na Jimé Piana tala écart moulaï ya carrière musicale et tala la kilelo makambo sali comme 8 musiciens ceux qui 10 musiciens ceux combien de musiciens aye na bango Paris ata kutu bazaki na date te mais baye Paris pour la rosala studio pour la rosala album sala mukeboe otiela biso to unique 100 €. Mais beta papa chéri beta hein beta 100 €, 100 €. So balobi nini molimo asege mutu elanda o non botika sege molimo levanda na kimia molimo ya zuzu non molimo océane paza mwana ote sikoyo molimo ni ezolanda o esali ke yo obeta concert te po boye toza tellement dessus donc tomoni ka boye bana Paris donc concert kaka ya bien donc to soutenir kaka Dôme de Paris donc to soutenir kaka Wata muto ametenaka badati ezaka héritier Wata po toloba nini héritier biye ezotekama te mpola nini bato bakangaki je babi kaka tozozela concert ya papa chéri ayembela biso répertoire ya papa chéri tozozela toyoka solongo la répertoire ya papa chéri eza annulé allons-y à Dôme de Paris tokena Dôme de Paris Rocky Massamba da Silva mbongo o la Dôme de Paris 4 personnes déjà bon des billets 4 personnes à Dôme de Paris alors 6 billets dans ça lango wana 6 billets c'est déjà combien de personnes 12 personnes à Dôme de Paris donc bato bobika na ça billet na bino bopesaka à feu vert donc na ko arrondir yango c'est na ko transformer yango na ba billet à Dôme de Paris oh de mawe mochi toi sur le terrain comme ça na la bagi te ba ko sa ici ba ko décevoir ngate na la bagi ici ba ko décevoir ngate Pamela dit ça match la mindelo nde ba tani ba tala ero lingaza neni ero lingaza neni papa chéri lingaza neni lelo tozo kenega Dôme de Paris to kenega Dôme de Paris parce que awa papa chéri awa ero ba au revoir comme ba sukula yo mais apena na kufite donc maman azongi so na berceau asukula na lumba na batanga usi na ba mungu ba senzi donc fa sukula yo lelisi mitema ngalobi na kutala sermo bazolela abi mama jibayete nga mère olela abite na leli afutelenga mwa banjaka yemta futelenga banjaka basalenga afutelinga ngai nazoki de kongo pour la dédicace abite na nazoki kombo te afutelenga mwa banjaka Rocky Massamba abi yoga ba $, atini ba $, abi demba sombelamba talaka ba katina ba kiki angaye Djibril yaka kati sika ba kiki abite ba kiki lekebele kene ba katota ba kiki na kati ba kiki o longola bandefu na longoli bandefu ya joye abide mo ko le lekebele na njoto mwa mo sasa ka boete na bi mbongo ezate ko kata ba poil na kati ba poil nyonso na longoli na bite concert a Jimé Rohinda zéro mango ya bidembo zo ba parfum na zu ba parfum na longoli nyonso tu avec lelo Rohinda na zu talon na tie dans les 31 comme on dit les français je suis dans les 31 concert annulé soto ke la ronde c'est ya magamoto ke la pa e pa wata to ke la ba goga na koti makambu nao ata le libide ça pesi ngamo te na koti makambu nao bodo pesa batu bongo bayebi kosala promotion te bafana ba télévision kokoti na bino bakakile ezanga tina babeze ezanga tina babezo esombaka billet te voilà les retombées pas de visa les billets dans les mains soki dans la main billet yango concert annulé
Si on fout un bon, on met dans son billet, il y a Dame de Paris. Si on a bien un billet Dame de Paris, pas même 10 à match témoin, quand de yaka. Rocky Massamba a 20 billets au somba. Attends 50 billets au somba. Djibril Biyaki, l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Parce qu'on sombe la bino à billet. Mais suko, elle a besoin de laisser Dembawe monter. Bino besoin de laisser Bataba. Bataba nini? Bataba sa abonné, Bataba 1000 abonnés. Abonné virtuel. Baton na waton dimanche. Baton na waton dimanche. Pour ça, on a 5000 abonnés. Ni le banan encore. Dame de Paris fait boucan. Pour ma Sabino qui est tout ça n'est morté. Tout ça n'est morté. Mais la zone pour la ignorer go gâté mais mes abonnés, hein, mes partenaires, n'avez pas bolinga dembomi. Il y a tout ça. Toi on dit on se fait transformer la Dame de Paris. Toi na choité. Toi na choité. Parisien rola la matanga te. Parisien arrosa la matanga te. Où est Paris? Où est qui à Paris hein? Où est centre? Où est ma belle à Paris? Dans ce ma belle à Paris dans moi si. Où est ma belle? Côté ma belle. Awa. Dans l'angle auto zali, elle ma belle côté libelle moko. Kuna libelle à gauche, il y a super à droite. Où est à gauche? Libelle à droite à bolikolo. N'abe ça va monter. N'abe ça va monter na bato soutenir ngai. Bon moi il a quitté sur le terrain pour la Sabino qui n'a lancé l'émission à Kitita. N'a tambula partout. On a lancé que Naza journaliste. Naza journaliste, pas keba te. Ya keba te là le soit sale. Dans na mukolo sala otala que madame qu'est-ce qui se passe? Dans otala magabi dans les années somme. Donc modèle otala déjà. Abi a les gars la show. La course à salagi bagé. La course à salagi bagé. Donc n'enga za bo 100 € oyo ezo kende na Dame de Paris. Amela 10 match na biso so sala rondel. Na kabelo moko. La kabelo moko ko bangate. Toi qui Dame de Paris, toi ça ni. Hein? Toi qui Dame de Paris. Donc n'enga za bo bien la bino so tuana. Na raison ça bon côté. Pour bon ça na ko transformer en. Na ko sala échange. Ne va avoir troc. Échange de choses en choses avec leur valeur. Donc un billet, il y a JB égale à 2 billets ou 3 billets hippodrome. Donc on a boyé 3 personnes. 3 personnes, c'est déjà 6. Dans 4 et ça on bon multiplier en haut. Et ça lui combien de personnes? Mais JB le listing. Pour le listing à Paris, pas d'excuses, maintenant mutakufa kala. Na producteur na pas d'IV. Incapable de faire sa conférence de presse awa. La bateau balinga baya awa. Bandidi nabino, basindili nabino. Balinga baya. Même pas langage, il y a remerciement. Même pas langage, il y a excuse. Conférence de presse, il y a Roger. Tobengo tous en matière. Bon, c'est là. Tu auras quelques fans. Pour la moitié, pas de quelques fans, il y a JB. Ceux qui parlent là-bas, vous avez toka ina nous. Boyamba pech, boyamba te. Tala ko benga na Roger Ngandu. Tame ko benga Suga ko sa bala Paris nini. Bah, Moutayami, t'as pas de réponse, donc voilà. Merci vraiment à tout le monde. Vous avez tellement aimé en Landabiso. Donc, le concert à JB Piana, il y a un journal de l'eau vraiment, ils ont annulé. Donc, bah, oh, il y a un billet awa. Là, tu as un billet awa, on va rembourser. Donc, dès la solo, là, colossal, on va rembourser. Bah, toi, Fnac, bah, on va Fnac,
basoli kuna bato ya FNAC. Donc concert à JB Piana les a vraiment annulé. Merci à toi Pamela Dizamach, merci à Djibril Biyaki on a qui vraiment temps il y a azaki temps na ya repolé biso ya soutenir biso. Donc merci à Rocky Massamba da Silva la soutien à yo. Donc voilà, tout le monde soutient jusqu'à la dernière minute. Tu étais là vraiment présent pour JB Piana. Tu t'es déplacé, il y a Rokende, les États-Unis, Afrique du Sud, mais aux amis tout le temps au téléphone pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le concert. Donc merci à toi là où tu es. Guy Massamba, le directeur, Bambo Tepe Zali, merci à votre soutien. Merci à Toussaint. Merci à Toussaint. Merci à Elisabeth Mutobo. Alobi, la fille qui dérange quoi. Mutobo déranger votre mikolo. Elisabeth Mutobo. Donc voilà. La bonne sanité. Aris Kimbongila. Depuis Montréal. Donc Aris Kimbongila. Ma collègue a la concert annulé. Concert vraiment annulé la émission. Donc voilà, sur Paris. Paris, tout le temps raté. Tout ça raté. Donc rendez-vous le 24 mai au na Dôme de Paris avec Héritier Wata. Parole de Demoemo. Moi ça m'endef. Na lobby. Ngabega munaka mutalibosa soma billet za ngai. Ngabega mutu na lobby. Donc ba billet na bilo sala ngwana. C'est quoi c'est le bon au somi billet il y a Dôme de Paris. Au somi ba billet ya Wata. Donc voilà. Le roi la zimbo monté ya mo na banderole ezate. Ya mo na appelle lamba ezate. Mais Pamela Dizamach le roi ya zogi mbongo a retiré la vidéo image na snap. Nana zimbo monté Francis Dibaya Soda continuez vraiment et ça kitoko. Francis Dibaya bien nga oya papa chéri. Message que le ba Wata goga. Bien nga oya papa chéri. Nazo ke ne rechange pe sanga mbongo na somela bato les gars na concert oyo. Marokene reporte la Dôme de Paris. Francis Dibaya. Message au fait comme pas Wata. Ba billet oyo tout le monde a la billet à JB Piana. Torokene resomba billet à Dôme de Paris. Papa chéri et mora lobara. Héritier aza mwana na ye. O héritier banda la BCBG. Le roi héritier aza mwana BCBG. Lelo to relaxa patuke. Héritier aza mwana BCBG. Tous les billets il y a gymnase. Toke na la Dôme de Paris. Dans la lugano bato mbote la ngai. Na luga bato mbote la ngai Franzambe la ngai bato mbote bakimi e. Na mbote na Toussaint Makamu. Vela nga Toussaint Makamu mbote siko zali. Vela nga Patrick Mbinzo, Giga illimité mbote pe siko zali. Na bonne sanité Joe. Moninga ya Djibril Biyaki. Jobak Mosango, les racines carrées des héros. Jobak Mosango, les racines carrées des héros. Donc, Bambote Sigo Zali, merci d'avoir soutenu la vidéo surtout. Vous avez tellement ébélé Orlando Bisso, vous partagez, vous s'abonner, vous commenter, parce que, et là, les concerts, ils ont bien annulé. Il n'y a pas de raison. Si on a raison un visa, ils ont raison. Ils ont raison un visa, vous ne pouvez pas profiter. Donc voilà, JB Ayebi Makambounaye, n'est-ce pas fonctionner. Parce que là, biso na Congolais, net singa na dessus, na comportement ya bureau ya JB Piana, na comportement ya moko JB Piana, parce que place ya memi biso na anglais oyo, na niveau na ye, na nenga yembela biso ba français belé. Alga na na anglais ote. Alga mettre na sota soirée acoustique. Pour la rotika kombo na ye, ke? Shiba Betty. Eh, wera Betty. Wera Betty, Betty première date. Wera Tchessou sous deuxième date. JB, Wera Bounana na fali. Te Wera Bounana yayata. Wera Bounana yayate. Match qui a yo waze quoi avec Bounana Kofi Olomide. Match qui est bien. Parce que vient moi ça les faire faut mettre hippodrome. Match qui est bien. Match qui est 1-1. Tolongo wana. Faire avec qui double des arena. Abuna ina yaya. What a bête scène musicale. Akene bien, il y en a Fabrigas. Casino de Paris. Bah, bien. Et comme la tour, non, papa chéri. Ah, t'es. Si on a la période, il y a Kabila. Tu as tout comprendre. Qu'il y a un raza mouta Kabila. Mais la période, il y a Moukwa Tombolo. La période de Fati. Il y a moins de toi Moukasai. Eh,
te omoni makambo oyo non oyo eza likambo mosusu wera kobunda na fali te wera akoki kobunda na fali te na Paris wera akoki kobunda na Koffi Olomide te yo nde faki ozala wana adversaire ya wera ezalaka Jibe Piana adversaire ya wera ezalaka Jibe Piana wera akoki kobunda lisusu na fali te abunda na Efanto kwani parce que match ya Efanto ezalaka na Seregola bakendaka bongo eya likambo numéro 1 numéro 2 te eya likambo ke moto oyo bapezanaka boye basonaka na motu boye na comprendre siko pourquoi sele oyo atiaka badati te po alingaka na ye basoni ya boye te batushe ya boye eza batushe bato baboyeki babika osele wana ozoloba babe seke sele oyo azalaki na raison atiaka badati te par rapport à ses raisons po aboyaka makambo boye ekomela ye po makambo boye soki ekoma okomela yo tokoloba nini non non seka fo otika na misiki salela biso jubilé papa chéri salela biso jubilé na Grand Hôtel na même ligne na ba imka na 20 mai osaleli biso jubilé otiki na misiki comme ça tolongolo na répertoire ya ba guerrier ya ba adversaire ya wera to ya ba guerrier musique congolaise totikali kala ba souvenir na yo okufi na ote mais otikali kala monument Congo otikali no soki okapi ba be okapi okapi yo na ba okapi moto ke na zo total okapi moto ye pa na yo na ma campagne to moni Jibe Piana totikali na souvenir wana ke boga moko boye Jibe Piana notre ancien musicien asala na jubilé avant d'aller na Congo to arate to kanga ta ba photo bo sol pangu na yo obimi na balcon otelemi to kangi ba photo to zongi poto po boye c'est la honte totale osro to lobani date ultérieure wala français a témoin fait longa en plus salle oyo journal lelo ezaki uniquement pour la Jibe Piana yabo moni ba gris oyo nyoso tout eza fermé parce que ezaki concert uniquement journal lelo mutazui en haute parce que ezaki réservé ya Jibe Piana de 20h à 3h du matin au moment qui concert ya Didier Lacoste. Alors na bato basali intervention na moni ba analyse un peu de partout ya makambuya mwana nsuka Jibe akimi mwana nsuka non il faut nous les Congolais to arrêter moni to arrêter mitu na biso to yebi ke mama ya mibale kota mingi trop de ex na mutu trop de maya mungu ya olia ya biloko ya basi kilo koso mutu na bino ezosa elisute maya mungu akota basi maya mibale mata bango mutu bazokoka ko raisonner te kota mibali tellement olia biloko mungu eleki maya mungu ya basi mata na mutu ozoba ndenge ya ko raisonner te. Mwana Souka, ce n'est pas une française. Mwana Souka a résidé jamais dans sol française. Pour na Jibe Piana, va porter plainte. Il y a makambu ya Mwana Souka. Il faut y que nous refondons dans l'Interpol. À ça la crime, va porter plainte dans l'Interpol. Comme ça, Interpol va nous le monde entier. Et va nous le mboka tout au Jiba Tamboula. Jiba yara la poto. Jibe bala ne bazaka na poto. Jiba yara poto de lui-même. Lui seul ayara poto. Ayara poto azongi. Cela na ba courir moko boyo ezake il faut à régler à traiter ayaka après ce qui chassa. A résidera na Congo, a résidera en France. Mwana Souka. Ce qui ba yara poto na habité. Na mabina, na danse na habité. Pona ba ke na kokangisa Jibe. Baba na kokangisa tata na mama na ye. Oyo bazwa mwana ba exposa ye na danse, na musique. À quel âge? Yo mwana na ya 7 ans. Ceux qui a 8 ans, ceux qui a 12 ans. Ozue wana okeko tika ye asa la danse. Na ndenge aboti mwana. Mwana wana koli. Combien de bana oba musicien ba bota? Combien de bâtards tozala bango na kati ya musique? Combien des enfants bâtards? Les enfants bâtards ya ba bâtards non reconnus. Baza ebele so mona kaka oyo elonga musicien kingani. Oyo elonga musicien kingani. Na public elonga kaka na soupçon ata la télévision muta ozaka ko cracher yango te ke o aza mwana intel. Combien de danseuses ba bota na ba musicien? Bana wana ba yunga na kaka. Et Jibe Piana azui mwana apesi mwana kombo.
apesi mwana kombo piana oyo basi ebele babima na JB lelo baregretaka si bakoka kozonga na arrière alingaka garde semi ya JB piana abota na ye mwana mpe mwana azala pembe azala bote ya Soraya azala bote ya Daïda azala bote ya mama Niès azalaka leki ya Junior piana azalaka leki ya Soraya ekoma rêve basi ebele. Les temps passés ne reviennent plus. Ne balobara. Oh, les cas, c'est les cas. Heureusement, elles sont en méthode JBT. Baza et belé. Alors, JB s'est permis, il y a reçu Mouana, ce qui va balaki Mouassi. Parce que nous, en toi, Bantou, JB a Moulouba. Ce qui va balaki Mouana, a foutu ma cabrène sur toi pour garder Mouana. Hier, à garder Mouana, à Borola Mouana, une bonne éducation. Attends, à l'école bien. Ota moi na poste tabe le rôle bitabe ya ipen moi na kola bien akola la bourgeoisie yo rola mama bange maton e maton milinge maton na mutu ba mami baloke na kozwa na ngola yo ka so ali boki wala bosangani pona bon nuire carrière ya JB o se nuire yo moko o se nuire yo moko na ba femme congolaise tellement trop de déception ya bane belé bana tata oh yo makambo ya bana tata oyeba ko gérer yango te okoka ko encadrer yango te et pas na yo philosophie oyeli yango nde JB piana oboni boyeko boni mwana tsuka fana na France mwana tsuka fute ata chambre na France oyo bako bloquer JB ata JB ndenge aza boye akoya te mpona dossier ya mwana tsuka bazoba babolole boza bazoba babolole bino ba congolais ofandi pe na TV olache la malope bato zo cancel ko la ba français zo loba na ozo ba malonga zo ba maloro zo loba ezate boye bisanga crime o JB asali pona Interpol kangaye parce que muto kanga JB za Interpol sura comme ko JB ko ya a France te c'est ba mboka to tambola wana siba kangaye akena robeta na Gabon sur la Côte d'Ivoire sur na mboka nini ba conseil ko na robeta na ba conseil présidentiel na ke na robeta c'est la fois kangaye soit quand on pour aller. Donc, bino plein de choses au bombardier dans la France. Pas quand on est dans Gabon. Attends la Brazzaville la pompe quand on est. Quand on comprend que non, makabasala mwana tuka. Qui est mwana tuka? Qui est mwana tuka? Mwana tuka zanani. C'est une femme comme moi. C'est une Congolaise comme toutes les Congolaises. Aliga mi ba le roi ba Congolaise surtout. Bozo peut ça va pouvoir. Et si on peut ça va pouvoir te. Bozo nuire batou pour na makambo ezanga tina. Combien de musiciens oh bazo bana abotina danser azu mwana azo vandisa ye na ndaku na ye pe mwana wana ba fa légitime na ba bike ça c'est notre sœur Océane soit disant que moi la JB est-ce que atikali ko la ndaku JB ata pour un mois atikali ko vanda ata 2 mois na ndaku JB ata 6 mois avant na ndaku JB ata une journée que je suis chez mon père notre nom du distant na Montfleury atikala okendete n'est encore tu m'appelles que son âme repose en paix hein tout yo moi no avant na pas ba JB abenga ba maman ya JB koko sur combien de musiciens au bana bango ba bota libanda na ba danseuse ba benga ba baby ba koko la bango te baby ata no côté mais biso ka ba public presse toyebi oyo mwana kingani ya zala ex kingani ya bota la kingani biso toyebi bazawa le belé sur rêve na ya bato belé moi na no suwa vivre ngo bandoto ya 10 000 personnes bandoto ya basse belé la femme congolaise ya poto ya monde entier o ba rêve JB alega la mettre JB mais atika likite ya ata sili ata kintie kwa pamboyo ata kintie kwa tikate. Toi tu penses que combien de personnes va olinga vieux za na bango pour JB soit koyo okoya bino obeteli sur la JB lelo pour Monique JB bana na ba réussir JB ex-femme na ye akoma mwasi ya mutu ya homme politique na Congo bana chicon bazotanga franc congolais bazotanga dollar bazotanga tous les billets mondiaux batanga ba billets wana est-ce que soki mwasi na azaki lo leki awe comment ça la desi soki azaki lo la desi soki azaki la desi on sait les campagnes bon to imaginer kaka mwana suka botanga la desi Montana to imaginer moi mwana suka mwana na ye wana mwana la dance Montana
est-ce que bokolata ma veste bokolata bilamba bokesa ba émission pona analyse ya mwana la dance mais poza jibe poza mokulu hein poza moto pamba papa chéri mutazo nuna na beauté na ye pardon mwana suka na yebita soki bitse kwa maika wa mibale ekota yo wana yango ezo mata yo te luka moye kita nanu luka dose wana vraiment kita po soki obota wana la dance na yebite oza fina nga sala nga shike moi so obota wana la dance nanga linga choka nana linga choka natanga ata ni matera weko comme na Diego ata Diego ga pambo nanga linga choka ata merle bouton nga ba pression à braza nanga linga choka nana ozatana mava na TV boye abandi ko lobela mwana tsuka boye jibe soka ye aba ko kanga nani poza jibe mama ozo actualité parce que hein tala soka bi valeur et l'ozo na sama kolote mwana mama vandara kimia pona bato basima ba kisi misusu jiba bimala bango la kisi ayeba kutute mabomba elongi ayeba ka kutute jiba sutuka ka bo pecho na bimina misusu baleka bongo baya bongo mais eza grâce mwana botami mwana zokola na kombo ya jibe piana combien de fois bata baza ba kombo ba bango te mais yo za na kombo ya tata mwana naza na kombo ya jibe donc on a éclairci ka yango wana on a éclairci ba congolais jibe piana azobeta concert te eza pour la mwana tsukate na démentir yango eza pour na makambo mwana tsukate eza pour la mwana te que parce que pour la Océane Longondo ndenge mwana kufaki eza pour na ni famille abotana bango bana parce que eza pour la famille na batata na bango na ba mama na bango batali boso ya kokangama mama ya mwana tsuka na tata ya mwana suka mwana bango akomaki danseuse na kiminaire akomi kolala balibanda ndako ya jibe abande kosani réaction na bango ezalaki nini balakisa biso plainte oyo baportaka jibe mwana suka akomaka na zemi bayela biso plainte wana parce que Congo ezala mboka mibeko ti mibeko Congo état de droit ebanda kala ebandi lelo te boloba te ke Congo eza droit ezalaka te logique ezalaka te ezalaka mpo nano osala likambo te nano ofinga mutu te nano osala mabe te yango omonaka droit ezalaka te mokolo kofinga mutu to mokolo kozokisa mutu obomi mutu nde kokomprendre ke bakobetelo marteau na mesa okomona basoda okomona bato batoji bakobimelo wana bakoyebi soki mibeko ezali mpona to mwana ke jibe bazolukisa ye fo tata ya mwana ntuka na mama na ye bayela biso plainte oyo bango baportaki jibe piana ke jibe akoki kobima na Congo te ifo atikalaka na Congo atikalaka kokapi donc voilà yango wana olenga na yebisa bino donc les Congolais nayebi ka bolinga kosoutenir biso kolandaka biso mais boyebaka place ni bootya matoi na bino bambote na Blanchine Zonza l'homme du moment bambote siko ozali donc on est toujours ensemble na bosani te Dino le Njilwa velanga Dino le Njilwa lasi babilamba aye nango Paris alobi me bilamba ezongi po niveau alingaka siakula baparisienne velanga mofra bibenda bipeti nanga nayeba te nalata nini natali lisusu boye type ambassadeur leader Angola aye kaka lobi abi maire nga na kota concert ya mukulu na koteta bango tu bandika bango tu bayebi ke nga na bandaki leader na Angola baya poto batikanga leader na ye poto pe nozaka leader tripa leader Angola bambote siko zali vie omoni donc calme kaka biloko ala tokenaka na Dôme de Paris tokenaka na Dôme de Paris Dino le Njilwa le 24 bombaka bilamba na toka bunda na Dôme de Paris le roi baloba pe ritima baolata pe ezaka mwa koroso ya kotumba ye kaka po shoya te bilamba na Dino le Njilwa bombela ngo parce que lamba to ritima matala ngo podium toza na ye lobaka Yesu muta tongango solo daka mutu kaka muta kotongango solo daka baliga la Paris Dino le Njilwa attaque ça recule vers la mo fois bibende ba bonne arrivée à Marco donc ba bonne arrivée à la Paris bon séjour à Paris to bon sanité Flavie à Panda ba la motike oza tellement ébélé ba joyeux anniversaire à Rachel Louinzo joyeux anniversaire à Niklech la milliardaire na bi ke moi na yango yo
boza tellement belé na reçoit botara lelo mutu te esili ok donc bye bye tokuta bomba la sima esika nzamba la esika ma fils ala la melisa